Donc pour moi namonaka kokuta nangana c'est Dieu. Pour nzambe nde pour mutu moko ya prometaki nga libala tenga pe na prometaki na olinga ete mais nyonso eza volonté nzambe na bi mobali nanga aza star libanda na kati aza serviteur de Dieu aza papa aza mobali nanga platini libanda za DiCaprio na kati ndako c'est un serviteur de Dieu na maîtrisa depuis longtemps makambo to le kana vina nga libala soki nazalaki muto na tanga bible te mena longo na nzela nzambe c'est rare le connaît dire ça que tie même et c'est là qu'il y a même moment là dia quand il met na regeta par rapport ya bandeko yo taba monenga ke na imona muke baluga ba ko tsaka semence mo mabe ngako to na simba bichini yo ceci là pour te dire que to kuna budget ça et permettre parce que bosi les nyonso ko to bino utsaki budget eza pété donc utsika de pena kawo et comme pena ndako ba to futa problème ko moi si talaga moi si au tipo balasik donc avec ba stress wana nyonso sala ki bente ko sega za ipena ayaki nazemi donc ay gros c'est compliqué process na baby ko kabona na bandeko to ko poussa na bandeko ezali ba réalité ezebele ki lelo penda ndeko na ngai biso batoto na kati to ebiango biso bakolo misato banda musala ndeto ebi na yeke oyo awtambo na vrai musala osala olia mais oyo eza musala osate ana makamso osala na sima ya moninga siko na sala ke for kaka na zala ndenge mona batute en tout cas mama nzambe bato bayebi kala na bande webisa batute parce que mama nzambe senga nzambe yemo konde muto amemayo ya webisa ka batute na sambelaka na sala ka bwe na ndoro bana batute mais bato banda ko découvrir de temps en temps bato ba découvrir de temps en temps bato ba découvrir ba banda ko leka na église wendo sala ga leki wana oh ayoki na zo modero yekuna ba ozaki wa leki oh asambelaka parce que ndela banda ko salango ngana ebeka ina salango pona mwana paro nzoka ndipo na nzambe zaki musala bengilanga male mapusa nga pona zwa guwana na bika tanga muni loko pasteur salinga boy ata kuna salinga bi ngana tanga bible na bike la Bible nous dit c'est que l'homme s'aimait il moissonnera. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe ya Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basa la opération pe ezati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani
nayoki olobi mwana nanga ya liboso kombo na nani Marcel nazoyoka nakangika litoyo yoyoka nazoyoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que nayoki nzambe na ngai napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto. Na minha vida só sofrimento, vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Le travail procure l'abondance, car la Bible dit-on, la Bible stipule dans un verset, celui qui ne travaille pas ne mange pas et non plus. C'est pourquoi nous sommes là au Four et Moulin pour travailler, pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes là, surtout à Wananjili, na quartier 8, toye na staff oyo, oza pour lia maboke, oza pour sepela. Yaka chez Mère Mayemba awa na quartier 8 na makadama au sepela. Je pense que lelo beaucoup découvrir Miss Yamai. Na Kishasa toyoka batu baloba ngolomo seka toyoka batu baloba mais na matière ya Miss Yamai. Il y a une seule adresse et ça c'est chez Mère Mayemba. Je pense que na 4e émission lelo toko solo to la sabino ndengani balamba kambisi nde basala maboke et puis toko luka to découvrir idée wana ko sema maboke ne witaki wapi. Et voilà pourquoi na 4e émission bokomona nani mutapesa ki idée wana et puis encore na katia musala na ye ezana mutu moko azali derrière ye. C'est pourquoi je vais recevoir pour vous un acteur comédien
au nom de DiCaprio la merveille. DiCaprio au binoboye baki na Moscovitch asala ka succès makasi. Tout le monde a ba spaghetti, tout le monde a ba vide loin, tout le monde a ba été comédien belé. Mais un certain temps tout le monde a bunga ika boye, to ba été le salaire qui a bunga ka boye. Mais to kosola surtout via musana yi. Bonjour. Eh bonjour Miraki en vous. Depuis qu'anniversaire no wana to liaka to melaka carabo moi na suite. Qu'est-ce que c'est pas toujours? En tout cas, bonjour Naba Babolenuso. Et bonjour Naba fan batone so balingaka DiCaprio. DiCaprio azali. Sauf que la réalité Naba musalango. Lelo makamune c'est comme bunda, so bundite. Nende onanga ya publicité nende onanga sa isalo baka bunda pour la famille. Donc déjà tant dans la famille, il faut bunda. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc nous tout le bana début donc il faut travailler. Le Zara va travail surtout mais par rapport à moi ba idée tout ça nango. Toujours linga penza ba idée tellement to chai chaki ngo na maloba mais ce que to linga pena to réaliser ngo. Donc mon esprit zano na ba idée to nango. Ba idée to ça nango na zo mona surtout moi c'est comme si ko tchepe na bo monde d'ailleurs ya culture ya théâtre au tchangwa permet de côté na business parce qu'il y a to écouta ngolo ndengolo mbisi ndembisi ngando ndengando awa lelo c'est comme si tchepe na au côté ma solo ya business makasi bon ça penda bongote mais sauf que le ko la lelo monde lelo te sotambola les monde YouTube les monde ba chaîne internet bon monaki ya malamu ya kusala le ko la biso peut on la chaîne na biso pour na malamu ya ko il faut financer ça parce que ça te au bando sali ba film le bien pour katani les sous tout monaki biso moto za na mo budget na biso auto ko banda tam ça 10 films maintenant na budget na biso en attendant to zira ba revenir ndenge côté là après to relancer makam c'est pour cela ngo ta objectif ya créer nos activité to vendre si nos activités vendi à l'après ndeto zongeli siko yo boulot na biso. Tu peux avoir raison à part que ngape na monde vraiment ba comédien na mona bazwa ko sur le film était loko mona ki baninga basundola kio c'est pourquoi ngo o sepelo sa business na yo hein. Ah ouais, ils appellent na bongo, ça que le film était hein. Ouais, normalement na scénario na bango ko ba benga raté, on a choisi donc yo parce que faut sala na we yo. Donc il faut bimise tala mtu na we yo. Ndeto vandaki famille Mayemba na fondation Mayemba. Il on tout ça là bon pour tout ça là faut tout créer une activité parce que activité tant qu'on créer activité zoko tsambongo et vous permettre bien na mbongo boko sala au binu bwana ngoko ça parce que bande ko na pe ba sala ba filmer po ba na moma ko ki ba yebi ndenge nini bisika pe ba sala là o ezo bima o ezo permettre bango ba tournaka et puis ba sala mamba ko ça mais au juste au sala bango nini ba comédien de façon que ba rejeter au ka bongo. Bon, ils ont tout bangoté, mais sauf que zanga moko, parce que na le bango ngamoko po par rapport à l'élo, ils ont ba milliers mususo yo, ngamoni na ba milliers te. En tout cas, le coup d'appel biso. Ba milliers nini? Ya musala na yo, ya ba comédien ou comment? Oui, dans le sens qu'il y a ba comédien, ta mususo journée internationale, il y a ba comédien, ba sangane, ba ke place moko en tout cas nga, ba place on a na raté. Na préféré ba maximum ba comédie ba sala so ndeni ba beta balle ba kuta na place ni réunion mo za boy tout en tout cas wana peut na kenda raté raisonnez s'il vous plaît et puis les lomi ba comédien moi siko na mono ndele moi mais bazana mon kaka pour moi débuter to banema moi za ibina okuna azala kana musicien kingani ba okuna ba gina kuta na ba musicien donc ndeba ba s'associaka et permettre abambo bengana par rapport à banzira ba kenda. Est-ce que vous avez ngaka butu Bible, tongo Bible, donc vraiment déjà on a pensé à tout pendant 2 semaines en tout cas bossa no pe. Moi bi que la pas DiCaprio qui yo pe hein qui yo parce que Natalio là bozaki mingi na ba 2 minutes bozaki moi qui yo hein kolata qui yo vraiment ya ngwe sala que na batu no su ya kala même bato yo bozaki na bango ensemble lokola ba pas fioti ba spaghetti na mona pe c'est comme si courir les gasouté ou comment non tout ça à bon terme na batu nyuso tout ça vraiment na batu nyuso sauf que na vie batu nyuso batambola nzira mote donc il faut pas ka ko linga ka teke nziro baninga ba otambola ngape na tambola nango ona benande ngai
nasalaka na vie nalinga nasala eloko yanga moko donc nasala eloko mutu ntango atala bi moto aza différent yango mona eloko nyonso nga nasalaka ezalaka yanga moko lokuta ngo na bacomédie nyonso te lokuta ka asala eloko moko ya ye donc nalingaka mpenza nazala mwa différent na bato tu yango moni puisque mingi côté na nga moko donc navandi na oraisonné bato tu natali oyo asali betenga na kosani tenga fona asala eloko donc vraiment nga nalinga nde bongo papa fioti toaka na ye tout le temps donc ere nyonso papa fioti ya madongo mato afala patron tobenganaka ere nyonso tunaka santé ya bakoko na bango ere nyonso na tunaka santé mpe ya baleki nanga kuna ere nyonso jour anniversaire nanga le Vmax pour me dire po bakonde autoselanga mpe kutu vidéo donc papa fioti asalinga vidéo en tout cas na bango tout terme mais sauf que maman spaghetti penda oyo donc depuis année nyonso akenda poto tosukola ndeka défaut donc vraiment eloko wana ti lelo nango penda choqué nalinga yango te on a sika za so yokanga donc amour toaki nango ezalaki ya mbongo te mais ezalaki ya mama na mwana donc na mwana nona besoin nayebaka santé ya mama nanga nayoka santé ya baleki nanga donc tosololaka osalanga bien ziko motema ya Claudine. Je pense que bino vous appelez la spaghetti beaucoup ça message oyo peut-être à reprocher on est là au moko ya mabe tout ça la cahier au ça pe yo baraté ko ça la peut-être ba comportement ya ngwana spaghetti ya kima oti non ezaki ko tango te parce que tango to solo la ya benganga bisinga mwana nga il y a des réalités wana andeur ko tu ya ki mwana na mama il y a des réalités ya auto bande ko kanisa auto bande ko kanisa et ba réalité oyo toujours mon allé les ba réalité to kanisa kité donc c'est ça ya on a vu que na vie ya mutu na ba réalité na ba parcours à vie na makamwa entourage ne mamboko tana nango ya moninga sikona sala ke for kaka na zala ndenge mona batute mais na mama spaghetti en tout cas promesate papa fait promesate ba janifaye ba tout donc ce que côté même yo za no kana promena batute ba donata na promena mutute sikoyo mama linga bito ibaka pa malinga donc kaka mama linga wito kufela mama tout le monde présence na hoté en tout cas na obanda yo baboye etam susu mera nke vieux banga pa malinga ezana bato ba yibanga yebaka yo pa bato belé mais voilà na tanki pa malinga na kati OK parce que pa malinga na zala terete na le capo ba benganga dans zaka invitation atalika ki mona moto kutane na nzonzi bon yima ba télévision ishasa lingane te obondira bon natali ipe puis na kenda wana pozaki na volonté pauvre de donga fra parce que toi qui na je crois diagonal nde eloko na yaki ko accepter ya ko leka autant peut père akufi nde wana nde pe na tika na famille mais en tout cas na yoki en tout cas aux deuxième personne ya yip sangai nde ko nga pe Yves ayip senga binangaki mais mère akufi laki maman na ye ozala itinga bisi en tout cas même madame nanga surtout ni atikala ko yoka ni na réseaux sociaux ni doto yoki atali lokote donc atikala yokate donc vraiment yango na baki mes condoléances na maman bisikaza en tout cas tous appena bon terme na batunyes maman alinga la racine bobuan kamu alinga la racine bobuan kamu misi mongo donc wana na maman chérie maman nanga pensa. OK. Na moto songa vraiment na journal le konga na elaki. Idée wana wuti wapi osa marambo yo Fondation Mayemba idée na wuti wapi? Idée Fondation Mayemba izaya Nzambe montapesi biso idée ya osala. En tout cas après balibala. Bon avant nyonso donc déjà même bande comme ça ba théâtre ba ebaki nga jour lundi za jour na nga ya prière na bimakate na sakelo côté. Et on a balé moi na pas côté na rythme wana donc avec lundi to lamba raté le côté to zala na prier donc dès que to sambe la nzambe na luka nzambe après balibala to kuta na ba difficulté tellement to kota ki penda ko luka nzambe et puis na ko nzambe ki nzambe na pesio nyoso yanga na bana na nyoso na pesio mais malgré na ko zanga na passion wana mais to zala ki chaque le 28 novembre ezaki anniversaire ya Prince Mayemba auto qui n'a pas fait l'ina auto anango to qui n'a pas ça otika na felina oui to qui n'a pas tika ngona au felina donc chaque le 28 novembre na banango depuis 2017 ndeto bandeko kene ko tika ngo parce que ndera bandeko ko salango ngana ebeka ina salango pona mwana
Pardon nzoka nde pona nzambe zaki musala bengelanga. Malé mapusanga pona zwa guwana. De 2007, 2017, 2018, 2019. Donc vraiment toi qui accompagné na maman Esther et puis maman Emiken. Pona zaki so na bengi bango ba maman tongo yana kishasa boyana mwa biloko to kena Felina. Dans notre jour anniversaire ya mwana. Et ça que na prière moko 2021 tout le cas. En tout cas, na sala qui appelle moko na bande ko ngani so ba donc ba abonné na ngani so chaîne nanga. Et c'est bon ngabino le 27 novembre. Le ko na tchaka ngo anniversaire na tchaka ngo jour à mariage, jour anniversaire moi na tchaka ngo jour à mariage à Coutumier. Le ko de sala inane ya mariage. Mutu azana kwa loso moi nini to keno tika ono Felina. En tout cas, mobiliser ba tchaki biloko. Tellement belé to keno to tika le 27 novembre, to keno to tika le 25 décembre ko to keno kuna to lambina bana to fêter. Donc moment to tika biloko belé. Tant to koti 2022 to bani ba prier na so janvier to préparer kaka. Donc nzamba isa so bike sikoyo sala Felina. Abinkolo et logo te biso mo kon pierre to luka kuto koluko. Na osala nini tellement message yeye na ina choix te kwa mutu na bisika nzambe ngai bon lokola yo lobi nga mutu na osala makasi ya bomutu o etikali yo sane yo sala nde na bando beta porte kaka na ba mama nga tozala abi ok d'accord lokwa nzambe lobi biso tozana ngo toza d'accord ndo moni to jesika oyo et puis bisi biso abika bocha fondation famille Mayemba. Donc comment on est touché maintenant mais mutatine biso abina biso ke bocha fondation famille Mayemba. Donc la fondation famille Mayemba yango wana abina nga fondation ezanga inzam. Donc après singa Genèse chapitre 1 verset 2 abi fondation ezanga inzam. La terre était informe et vide. Mais l'Éternel, la lumière fit la lumière. Abi no ebandel de fondation. Tant que tu as fondation, ça veut dire Atenzambi. De fondation, ça veut dire lui-même Dieu. De ebandel l'union soye, il y a une fondation. Donc ben nga comme nga zaka bocha fondation. Mais na c'est na bocha famille Mayemba. Parce que nous sommes on ndima ba kota na kata famille Mayemba na sala bango bolam. Donc de toza boye, toza na bato bazaki na bana te bazubana, bazai ya misala kutu kolobate, ya mikanda kutu kolobate. Dona ba maman bazaka bandima ko zala ba maman nga kala. Bayebanga na DiCaprio melelo ba papa baji misala à travers tant ba bongoli ngo balongoli DiCaprio balongoli musala nzambe na ba prière kaka oyo nzamba yokela biso nde saleke na fondation bato ba koti na fondation poto soutenir bana bitike nzambe lelo apesi ba misala zo pesa bana zo pesa ezaki volonté nzambe muto a biso to sala fondation do moni to zoye sika do moni to bon le cours to na besoin. Tout ce que nous avons côté, mais vous tous à la place activité. En tout cas, on a belle la casse surtout les sur la mission, mais connaissez pas que et le connaissez sur son qui est différent d'ailleurs. Moi, on est tigalion. Le nom ça se sont mis liboké. Et pas que liboké au sommet. 10% on a tout le monde là. Donc on a personne on a petit balia. La carte activité awa, activité ni bossa la vraiment expliquer biso. Awa to za to te kaka mbisa okauka. Donc mutuni so za libanda na besoin ne bande ko so poto na besoin mbisa okaka na besoin bamboto ana donc mbisa okaka ni so za ngo posa. Obenga biso to sombelo ba panier to keka na agence ba mekelio ba kilo ekoki nango nombre ba kilo futi to chelio surtout ba tonete ba na France Bruxelles donc tamsu to ko cha lelo lobi na tongo ju ça dépend pour agence tout ça là ezana kana aéroport et bon ba raso na biloko ba tala ba na ba vol ba okende wazana nini te ba pesie ba chelo don kaka ba o comment ngo lelo to chelelo lobi na tongo ju donc maman Viviane Nzumba je pense que yo mtolinga mbisa mai ozo sika somba mbisa mai donc bango rataka to au sai commande lelo lobby ozo yango na Belgique mama Odette yango yo Esther Balela na Londres yango yo ta fondation tolia mbisa mai Esther Mayangi mbisa mai lengyo wapi isaka na fondation Mayemba mais lo moko etikenga la moni na bangando quand on a liangando na kibomwana lokese donc yana ba lokese en tout cas ngando nga lokese on a na lokese mais ya solo ngando lokese oh ça na lokese venga lokese ça va en tout cas le loku po nga biso tandu to yebi ngando ba ko no nde ba batanga ko mona donc semaine ku to kuti po biloko temeke semaine sili
mais biloko ekoma mardi nde biloko le temps biloko yaka mardi babasi etondaka awa ezaka suka bangando bakitaka awa bankoba bakitaka awa yaya yelanga nkoba moko etikalaki mon ami donne-moi la tortue amène-moi monsieur la tortue madame la tortue comment bio na bio madame ça va aswanga te pardon so tiene na sima violet lande allez loko donc à question tu la sima a olia yo penda musapeke viola simba simba loko pardon le yanko ba penda za amona ibna nenga zo tambula za non simba te pardon na banga ngo fort ça vivant donc vraiment bio na bio pardon na mekana no donc awa pena biso bio na bio mbali boso na simba komo bana bomwana banga pardon na ko sanga bo se kanga te donc na mto bandu na mesala makambo te et ça rappelle bien ngando kitoko makasi torti voilà très bien mais ça là très bien combien donc ndeti boye mama boye ndeti oya maboke ndeti boye asera mtu boke yemongo $10 quand nous monnaie so pesu ka $10 ba sale ngo ya liboke moko lengo lembisi do lembisi tonde c'est anan donc merde to ça to ko bato c'est la $10 to lia ko asale combien sale ils avaient naboye au juillet loko na yo ya mai yo moko poni ba sale lio do vandi momo na ndeba sale lo ndenge pene matra moto ti ebela olengo exact ko ba o déjà okutaki basi balamba kini ils appellent au monde yo monde ba boma nde ba olia et puis à part wana nde to au moins chaque jour to boma pengulu ba somba ba kilo bazali ba pe ya maboke bazali donc vraiment activité za mbisa mai to biloko ni sa bio awo kutango ezali qui est derrière Fondation Mayemba. C'est lui-même fondation, c'est Dieu. Les créateurs créés. Zamba itizaka batu papa. Ta musula mutu mo pena oyo oyo azo financer bino makata zali papa. Famille Mayemba. Donc famille za ebele, tous za penza ebele. Donc famille Mayemba tous za ebele et puis partout dans le monde famille Mayemba bazali ba oyo bandima kokota na vision oyo nzamba pesa biso po na yebisa bato même fois même si on a contacté il faut sambela nan sambela nzambe parce que nzamba pesa mutu une autorité sambela et tuna nzambe famille Mayemba bazaba nan nzamba oyebisa et puis yo moko benga en tant que comédien ou bien en tant que serviteur de Dieu. Attaque musala nzambe attaque mission parce que o eza mission na o babongo clé mission eza nzambe mutonde mutabisi biso to ça donc surtout fongolo ko moto te fondation eza te biso to salité eza ke nzambe mut insister pour ça la fondation pour les sabana bitiki ndo to salibo banda pe to solawa qui serviteur de Dieu ngo aux appels église. En tout cas l'église c'est DiCaprio TV. On a biscato tout est à Kassango Malamu, tout ça on a chaque jour de lundi au samedi au tous les caca donc de 12h à 13h au tout ça la direct et ça bandeko ngamenga ba journaliste et puis bandeko soit la ba prier camarade nanga Niklete lelo ba Yves Pana tout ça ba yebe donc chaque jour de 12h on a en direct la prière, il y a partage, il y a prière, tout ça on a vraiment il y a chaque jour na chaîne autour les quatre. Donc ça veut dire nayo on a qui nous en église té zaka en ligne. Bon l'église aux alliés par église mère et alliés église mère et alliés mais tout ça bon mandataire ya moto nzamba pesio mandat local évangéliste kende ko planter bisika no sauter à Sangomala que biso dos alliés ido tona masia makola Yesu abi fait étude des nations mes disciples donc biso to ba disciples ça moto yesika mo côté sauf que ça la tâche mais biso musala nzamba pesi biso eza ya aller de prêcher de partout na terre na bazandu na terre na mituka na terre na balabala do na terre ka bisika neso yo tatu na bis na terre na babis oui na terre na bis oui na terre bato ba yebi na terre na ba wenze même ko to masiba mo susu à quelle place mo bina yolo ka awo quelque part ko place mo na wenze mo somba biloko maman mo je sabina o mobali Baba ba mo bala sabite ambala starter ko tiep so kutuna wenza yolo mbal na ndo tiep so na ka wenza yolo OK donc mission yeso apesi ngona DiCaprio il me semble c'est comme si
après mariage na yo nde namoni la musi makambo ebele ya bonzambe ya eza dit en quoi ezala avant parce que lelo moi occupation comme ebele ndeta ya bonzambe to na molimo parce que nzamba sera mutu pe chaque temps na moment na ye komi na tanaye en tout cas mama nzambe bato bayebi kala na bande webisa bato te parce que mama nzambe senga nzambe ye moko mutu amemayo ya webisa bato ke na sambelaka na salaka boye na ndoro bana bato te mais bato ba bande ko découvrir de temps en temps bato ba découvrir de temps en temps bato ba découvrir ba bande ko leka na église o le sala galeki wana oh ayoki na zo modero ye kuna ba o zaki waleki oh asambelaka. Comment papa Lopango, maman Lopango, na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. Le Congo. Et c'est concession Toronto City. Et après avoir ça la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir la situation. Quand c'est sur les bandiers, si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes à la fiable, donc c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres. Et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au Kende, National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est chose à Moulaï. C'est chose à Mounen est tellement facile. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté, il y a loyer parce que tu as foutu là. Et puis, difficulté à foutre là-bas dans Minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu as l'indambo. Nazo banga, ke bana oyo, baka ta classe, bako manangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. Sokinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Bo ba yebi ba ope ba ya atolokola ba bande mosusu balananga même tina église bazo ba image ba yebi na bateau pe ba mona ba live mosusu na sala na ba plein kilt na zote na ba Facebook nanga oyo ba yebi mais sauf que na bande ko lingo websa ba tuteke na sambela parce que ko sambela nzambe fo nzambe moka memayo ko so nzambe bina ngana suka kana te yaka yo moko no sala ka mission na meso yimo kaninga ko misa mutu na yimo kam to simba mutu wana do fo tikela yenda tambwiso donc e comme na moment on to robike nzambe ne mutu robika biso ko to yebisa ba to ke famille mayemba za yaye ce que mutu a se confier na famille mayemba et qui a reçu solution les kamwazana. Dites-nous un peu, quelles sont les difficultés au côté d'un après mariage? Difficulté au côté d'un après mariage, en tout cas na business, parce que moi si faisais na business, si mon aîné,
et ça là que ah biso to ça libala to préparer libala moi masifa qui na terre exact à se confier qui ne connaît mo comme moi si mais après le coup là masifa bande ko comme place à biloko te pata poto quand ba somba biloko to mo ya ki kiliane mo ya ki azobeta tour na place wana monique azate et tant à pour ça te ndeni na benga na téléphone ah mais nazo le kawa 2 jours mo manazo mo nozo te kate n'est-ce que surtout nazo te kate na ndengeni on me dit ça mo na ngamo te ka on te azo te kate ne mbala moko na singa kende na de temps ayo kende ko na famille ya yende ko moi si ne maman de commencer se bité oh bon ayebisa yote ya ki voyage oh bon yo voyage ndengeni ça ke ngai ko biloko na tikela ko biloko ebisinga tele ko tenente biloko na ngai ça et comme oh doti na moya lelo nde to vandi boye do suite te mutu na makolo ya te en tout cas ba yaka ozongisa $300 nde nga na yebisa mama sifa ngabi na ye lokolo ya symbole biso tosambelaka mokili baoyeba te ke asalaki mabe bato balobaka na bango basambelaka tika eza nango toyaki biso nyonso toyakisa bilamba toyakisa mbongo tokuti yango tokozonga kaka donc après wana siko moto abali na bashoko wana aotala sikoyo kaliki tobetaki ke nga koto nasimba bichi nyonso esila po toyebi koto kuna budget eza epermettre biso siko bosilisi nyonso koto oyo bino botiaki budget eza pe te do botikali mpena kao ekomi mpena ndako ya bato futa problème futa problème kolo ndako mpe abandi epuis ndako yango susu tozoki yango na relation manager nanga tobenga na so te sikoyo komi mpe kolo lopango so azwi telefone abengi bato na baza bafuta te sikoyo mwasi talaka mwasi auti mpe obala sika donc avec bastress wana nyonso esalaki bien te kosisaki azalaki mpe na ayaki na zemi donc ayaki grosse ayaki compliqué grossesse na ye bebi nde baréalité tokutana nango wana nde après wana mwa bashok wana toyebi bon nga na biso ngabi nga siko nde na mokinaka boye apart nzambe na motu te onaka na nzambe tosambelaka nzambe tobondeli nzambe nzambe bon nga na nsima no nyonso ya malamu nga mona otambwisa bino ndomoni yesu aotambwisa biso osaki mpasi nayokaki mpe ke no mama asalaki fois kuta 3 bana vraiment oui donc vraiment ezalaki douleur mpasi en tout cas nalinga korapela yango te basi biso mibali twaka mwa forme basi tera eloko wana dérangeaka tie même esalaki abela même mwa maladi ya calcium lokola nzambe olamu azali donc vraiment toboyi kozongela yango epuis tocontinue kaka nzambe osala biso ngolu toza oyo toza lelo na vie na yo soki ozongisa osala rétrospective na vie na yo oregetaka nini naregetaka na bato oyo misusu napesa bango confiance na ndenge batrahiranga naregetaka makasi naregetaka mais lokola na yesu ezasi mpe na regrete mpo na yesu loyo tomomona yango ezaka parcours nzambe moto amemi biso mpo nango nde yango lelo oyo eleka nango mais naregetaka par rapport ya bandeko oyo ntango bamoni ngaki naki mwana moke balukaki bakotaka semence mo mabe mpo bakabolanga na bato naki na bango lokola bato malamu oyo ta mosusu lelo oyebi te engaki kozala ndenge nini mais en tout cas regret pene ezaka mpona bato wana mais nyonso tolimbisa e tocontinue vie nayoki mpe lomo babiki no na monde ya théâtre ozoboya kokotaki lelo yango moni voilà pourquoi batie oyo mpena pembeni ya oui lelo mpena ti mokili ekufa nakotaka lelo te nakotaki lelo te parce que lelo eza komema bato balongwa na bisiko bango baza parce que lelo ya lelo eza trop vitesse ya kosakana te vitesse ya kosakana te kilelo parce que na vitesse wana biso bato tosala mosala toyebi vitesse wana te biso toyebi ke nasali bulo nanga telesanga epe yanga kwanga donc nakozela kaka nakutana na bato nanga nakutana na banani ndeti sponsor lelo kaka nakutana na sponsor lelo nzoka nde boss Fisto Basende boss Fisto Basende abenganga kala tosi tosolola
mais les cas n'ont des années mais le lobby n'a que nous avons argent c'est d'habitude à mon nez et fret il y a bien place bilo ko checker ka ya nous avons place dans argent qu'on retirer et pas de gonanga moko donc en tout cas les loyo ko kabona na bandeko to ko poussa na bandeko ezali ba réalité zebele ki lelo penda ndeko na ngai biso bato to na kati to ebiango biso bakolo misato banda musala nde to ebi na yeke oyo awotamo na vrai musala osala olia mais oyo eza musala osala te ana makambo so osala na nsima soko libi o accusé peut-être musala na bino ko accuser côté nini ko musala na théâtre non théâtre te bato théâtre otikala changer théâtre ko mabele nzamba sali yango eza donc musala za musala donc musala eza musala biso nde bato do bato nde mutu ba mabe parce que bato nde ba na besoin donc ngane na comme na besoin na leka sur de Londres donc tana ngina leka de Londres c'est que funa sala na comme sala koyo au delà ya musala donc na comme luka na ba biloko muso na ko sala pour permettre ngaka na joie eloko na ko leka de Londres donc na ko trahir même de Londres kapona jelo ko leka de Londres donc na besoin que na leka Janify Franco ba comédien pas fait de bonne idée Apolline Koy ce qu'on a voulu kana sali loko moko boye en dehors ya musala on est ce que comme moto en dehors musala kapo na car ponga pe parmi ba en gros tout temps et ngi ba mituka ponga pe na tournage pe na parka car ngas ko na kana moto na ba tikanga moi makasi pa na komi on a kuti na type na gentillesse ino so na ina na et puis una veste na moi on est comme mutu na mutu bendane pe mena bi na kufa na moi na veste donc na lia que loko ko gina mongo nanga mais tant autant ni fay bato kala c'est comme si bato lelo ki lelo vraiment bato lelo na bato ndeti mturo kwa décor donc en tout cas ce que zana bato ba respecta ka décor Herman Kasongo ce que na bato ba respecta nga o ba ba pena pe biso idéologie toujours donc biso penda atana ndoto na ko manka o respecta na mkomote na ndoto donc vraiment tous zana bato belé na basi to na ba mama donc ba mama linga ko tanga bango te po ba mama biso ne to banga na bango do mona na bango ndengai bango de ba bek sanga ba melisa ngai donc lelo yo to zana egbegbe daline palata to zana mama Caroline to zana mama Teresia na zana pati melanga ya ernyoso donc vraiment na zana biga Gabriel donc ba wana kutu batokala donc na bato sika ba oyo to kutana bango to sana bango en tout cas bazaza pena mingi te bato lelo to mona ke ba sa musala bango bien bato le quoi yo fondation na yo fondation Mayemba mais na bato sikoyo oyo basai ba label na bango ba tourner ba filmer OK maswako letia maswako ezokende bien maswako na yo kango ya Belvikande les belles vies quand on va monter Calaven, le bagarre pour une plateforme va salir. Belle vie quand OK. Si la bisalo, on est sûr. Mon super nagi et Renat il faut quoi? Renat il faut quoi? Pour battre au benga, tu es baka, tu es baka pour chaîne bagi, tu connais ça benga mon terrain dans c'est ya. Ah benga kak. Ah ça la bige nazala. Ah benga. En tout cas, bateau na moni ba sala, ba chaîne na bango sala bien on yo ka bango. Ça m'a fait que dans banda belvia bandi nan na casting nan bas ben ya ben yote et na tona deux films mo mapenda et pas belvi na tona deux films a film kitoko soko ba belvi na tona non continue na musala aux fierté ya musala et puis azaki déjà relève ya moto yaki tango major dans tungi ligne qui ne kufa donc belvi quand yaki de moto yaki a remplacer scénario et pas les amis de théâtre azana métier azana yoso azana ngo en tout cas boulot qui est bien et puis si la bisalo donc vraiment on a ma grande sœur et boulot qui est kitoko en tout cas courage pour salam musala bo kitoko rivalité na musala rivalité na musala zangate wana peut-être musala rivalité parce que rivalité on a ngwe sala bisolo bi ba médaille wana to zo biso te mais to zo ba médaille libanda la fierté donc vraiment tant na mona musala ngwe sala en tout cas na lo ba rapenda musala yango mois de mars wa activité ni bosala ki a biso na mois de mars sauf que ba yiba biso nyonso do tunga to fungola le 8 mars mais le 7 mars to kuta wa babuka ba porte nyonso
do ba iba biso oui to tonga to fungola ngo normalement to chango ouverture ça le 8 mars to ya le 7 mars vers 5h de kolo do bayar na biso luka biso kuta porti polila kuti ba cadena na se ah ndesi ko talewa kwa yeye mutana kati avant de moniter de ba voisin ayi biso bine ah mais porti on de ba iba ki to no yo kana bouton de ba to no bet ndaenda mayemba kuna ndakwa yo session de to yebe to kuti donc il va prier qui nyoso do moni to bunda na kaka na mkemke to bunda nango. OK, mais la mona qui peut basi Karine pas là à salaki karaoke basi ba yemba ki je pense que landa ki ngo soko lingo bo akude par rapport ya comme vision wana olobani eloko penda ya malamu ya kusala yango wana moni koloba na koloba ko ba critique ko fingana et ça la biso penza et même biso ne côté on moni tango ça la activité boye tout ça la biso bien po mboka na biso na ebité bandeko déjà o bagenda ko zo mo ba mbona bango par rapport ba œuvre ba salaga na ebité ba bénéficier kana ndenge l'état mais on a yebi ke ba biso ba diga prendre notre zombonga l'état te que l'état futio na musalo sala na mona ngote mais iloko malamu ezaki biso ko na Congo to za faire peso do to bunda na to sala mote ngana sali mo nganda koto ah koto kuna mama Karine pala agota bilamba OK kuna mama Caroline asa kota suki amon OK kuna mama Darlene pe kuna ana mo espace na le biso tout temps to sala biloko wana ça nous permet na place to sala to continuer ka ko singa ko sala ba mandia amona ke to zo tama ko kia ko lia et permettre biso to sala ko musala kitoko parce que on na chaîne ngabe so yi na bando sala ege na bando simanga mo kata mo 5000 boy na ko sala film pe mo bien na bi ke na ko réaliser na ba matériel nanga mo 5000 mo 10000 nanga na ko sala film kitoko donc na ko réaliser ya bien donc c'est plus que et le peut encourager bango à continuer ba sala. OK na tikayo na mona ki Irsil Pechanga asala ki honneur pa ba mama honora ki ba mama presque biso mama biso akala na mona mabi pendo mama pembele alinga mama boli na mona bataki pende belé tango bo akudai et pas Pechanga Irsil Pechanga olba Pechanga ni pe eloko ni okoloba surtout na action asalaki. Félicitations ba coup de chapeau. Donc vraiment là on ça y est continuer. Irsil Pechanga Black Line donc continuer. Objectif na yo ndé salango. Parce que mutu ni sana objectif na ye. Donc yo salango continuer ngo oyo bandi o sala continuer. Donc on a ça fait la bande comme mususu oyo pe ba salaki pour continuer ko sala. Mais ce qui moninga sale loko en tout cas ko lande te pe comme monotonité. Donc tika ya sali yo lukasi ko ba sala raté yo sala. Moninga ce qui nyoso to kangi ko no sala ko sala mona ke biso moko to pesa valeur na biso do pesi valeur oyo il fallait que mboka e pesa bango valeur mais un individu et loko la pe actrice ka loko la batuni so asali loko bon donc ça peut na muta féliciter vraiment. Aux la chaîne YouTube, au théâtre na chaîne YouTube et à mon Facebook en direct au pronaka vraiment pour ça la publicité à Jésus-Christ peut côté à batwa bon la motema mais loko la yo sala ka musala autant que monde lelo yo marque on écoute na YouTube ba passer ba prophète ba yeko koskoke batu ba prophétesse ba yeko koskoke batu na YouTube pour abonde la motifu mbongo batu belé baza ba victime ya likamwa ba ya likamwa sur bata diaspora ba comme ko ça crise de confiance et pas bino ba sa na nzambo bozo côté ya bango na YouTube olobanini bazolanda aussi na c'est pas une question kitoko bino nyosho bozolanda nga so ça un vrai chrétien ce que ça chrétien ya solo erreur ya bino donation na biso pourquoi erreur na biso bible baté kango ka $10 so na poto kuna 10 euros tout est écrit nous c'est biblique on nous tout monde yana saka bato kokota note so moni mosala nzambe mo kasali so stable ba pi kokota te parce que tout écrit tout est biblique ce que ça muto médita kalilo banzambe makambo mona na mission na yo ko pengwiso te ko tindote ngao na vandio makambo to leka na vina ngava libala soki nazalaki muto na tanga bible te mena longo na nzela nzambe mais lokola na yebi bible
na tanga Bible na yebi nzambe wana solo na yebi ata na moni loko pasteur asalinga boy ata kuna salinga bi ngana tanga Bible na yebi que la Bible nous dit c'est que l'homme s'aime il moissonnera et puis toko yeba bango na bizaleli et loko toyeba bizaleli zanini ba posa ya mbongo bane papa na ba tebele ba bengaka papa mutu misuku ta sengi biso $3000 mais si ko mona peka mutu wana okuna ba sengi $3000 yo yebi seke pesa nga même $10 na matango mana sala prière otinda te abengo pete o sali pe prière a jupe lobi ko habite ke mutu na mataki souffle o sala ke o sambela pona otinda pete o sali prière pe sisili o legi pe na YouTube ngo o sali le premier allé maman papa musala nzambe nyonso oui a musala nzambe mais avant de se confier na ye landa mate na ye et puis joie Bible na yo tanga méditer na Bible tala o Bible lobi na yo Bible ebisoni banda ko tester mutu wana ko bengi kala lelo te po yoki bo bengete joie tant ngana na bato so penganga ya ini se mwana ngamoko a partager ka ba vidéo ya ba passer na bisha menene ba so bana na bon marché a partager ka ba vidéo na bango mais mukolo moko avanda mona live nanga alani na prière asali na assisi avai na si ko motema estende espèce bane publier pe ya frère ya bina wazani mutatetre papa mba oyo et puis frère na publier te ya ne mutatetre avane na molimo continue se publier pe ya ye azo douter na molimo ba frère papa mba alali na ponginza mo sabina ye est-ce que we bateke bato yo zero kantia minene mais na mutamuke nganza mena ko saela we biteke lipambo line ko za la pa mutamuke da bato mukilo ba négliger bato mona mutamuke yo monika yo monite donc cause la pasteur za munene te za ko leka na ba vidéo te ko tagate ne pasteur te sambela molimo musanto za wana oza na Bible no méditer tant ko peso nzela ayo biso ke moni muto ba caractère na ba nini boy e kene na oyo o moni muto ba caractère ne ba nini ke de boy parce que lelo ya o monango o moni mam to moni za muke parce que Bible bien o to moni za muke donc o mona ba réalité parce que ça tant ya suka donc na te suka il y a des réalités dans la réalité mais loko madame ezali yo moko nanda kuzoka Bible méditer sambela prière eza yo ko kangamate bakanga prière eza sambela méditer Bible sambela nzambori nte. Merci beaucoup. Je pense que Bolandi Biso qui vraiment à sepela namba qui pona bino là c'est comédien DiCaprio Mayemba balobi oboye baki DiCaprio mais akoma serviteur de Dieu to yaki nanganda na awa maboke lengyo wapi ba bisinga ngando mais que le kese ngala ibate na ibate mengando basi misinga koba wana obanga boli misanga eza bo tata mabado banga kusimba koba na banga kosimba banda bo mwana vraiment la profiter à simbiende lelo en tout cas na inatika yo ceux qui yoko pesa conseil et pas bateau à zone d'abisso conseil ni yoko pesa parce na émission na ngai chaque invité na pesa conseil ni yoko pesa et pas bateau na monde kaka opona conseil moko pesa bateau o bateau ko retenir conseil mutako retenir na vie ezali nyonso ozo sala yeba ke zakona ozolona na mabele ya mutu te ozolona na mabele na yo moko lona ya malamu po lobi buka malamu après 20 ans na yo ezo dépendre na yo ya lelo après 50 ans na ezo dépendre na yo ya lelo oyo osala lelo yango nde ko etrape yo na 20 ans etape après 10 ans après 5 ans tamso après une année tamso ka 6 mois tamso après une semaine mais oyo osala ngo na kuku mais e otrape yo na poisa donc ça veut dire tambola ndenge ozali mais yeba ke mokili eza ya nzambe ba principe nzambe na tosa na tambola malamu na zala na bato malamu ete après 20 ans nanga malamu na olona lobi ezalanga likama te. Merci. Numéro de téléphone PCP dans lié au Tuzali baton bazwa bino adresse bato balingi bazwa biso ay kolia liboke oza oye vacances on avait kota njil olia liboke okota no soko uti babandal balemba ozo matalo kwa mto kende aéroport première entrée OK no kaka tout droit ya première entrée on changer sous direction té oza no kaka tout droit ozo keno tout droit déjà parti il y a déjà ceux qui au moni station tant ozo kende tout droit on a soko lekika station au bandis ko tuna avenue antenne parce que référence na ces avenue antenne
banoto na venir antenne donc tango comme kana venir antenne maman na pas cadre nanga eza likolo ya fondation mini alimentation fondation famille Mayemba omone le nanga déjà eza wana aveneza avenue Kilumbu numéro 2 quartier 8 dans Angile ndebisika tozali do tozaka de mardi à dimanche donc de 6h toza awati heure to genda kokanga donc muto alinga contacter biso na téléphone so tam so abungi ezali 089 00243 89 74 40 821 donc 00243 89 74 40 821 voilà aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que vous avez un concert sous KPC à l'objet que ezali système ya rattrapage. Donc au sala lelo yeba que après 20 ans 15 ans okubuka yango. Sala malamu na mokili orolo na malamu. Soko sali mabe na mokili okubuka pekaka mabe. Je pense que conseil eleki. Vraiment merci na ozaki na prise de vie ezalaki bongo balobi Pierrot Pilembinga. Vraiment toyaki awa na fondation Mayemba et pas to le maboke to nale lo kesengando et vraiment elengyo wapi koba no koba na yo liayi vraiment na roya ko liayi ba bina $10 pa mo le koba vraiment ya boizala jamais na ville province de Kinshasa ma bino batapoto il y a une seule adresse ce que vous en posa olia bisama adresse yango ba petit numéro. Je pense que bozu yango merci beaucoup na ba nyonso bolinga abiso o bozuaka tambo tala biso atuka na pambola bino bato mususu pe bazuaka tant quand même ko benga biso ya ko peta nefis kata conseil merci na ba OP basunga biso peut papa Mira vraiment moi code merci na bino nyonso merci surtout na mama Odette mama Wivine Nzumba maman bosso atata misatu nous amala mingi et pourquoi pas balbi moi c'est États-Unis moninga te Sylvie Biadia maman Cécile Balela depuis Londres. Là je vois aussi mon grand frère propre Pierre Massengo, mon vieux propre mon propre KG. Merci vraiment tout fêter Pâques malamu nous les chrétiens et pourquoi pas babi Louisomba là les grands mannequins ou les Kozali Igo Sala Motema Nanou de Panama Igo de Panama Oumela pourquoi pas Charlie Poutou merci Tokutani Mbalasima Bayena kosanga nanga libosa mozambe Salelanga yeso Salelanga yeso Salelanga yeso Salelanga yeso Bisenga senga sanga lole Nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi bi bisenga senga sanga lole Lokota ngai Yesu Lokotanga Yesu Lokotanga Jésus Kotikanga ite Lokotanga yoyo Dombolanga Yesu Dombolanga Yesu Dombolanga yoyo Sawa fako, le sawa fako.
batitishila nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe alibela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe alibela lelelelelele nalingi mobala oyo